nazali koyebisa Jibe Mpiana. Yondo olobaka, on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Yo so pekisa, babeta concert pour makiler zo tangana est. Donc il n'y a pas de fête à Kinshasa. On toque dans le stade à Martyr. Bino bazolo ba wera na Jibe babeta te na stade. Mais na minute on na est. Musicien tanzanien moi azobeta na Goma. Ndemo na babeta be musique concert mo concert ya ndenge ya mawa. Voilà. C'est non. Et ça ka musala ka ba wenge te nembe zo sa bitumba na est. Jibe na wera. O sonne le rote, ba comprendre mo ni nos. Donc ça ndemo na M23 zo bundisa FARDC. Bonjour, bonsoir, ça dépend à R.O. Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobile Ali Toutou, Yamboumanazo, le beauté, la deuxième république, préfet de discipline, on a eu ça à chaque fois. Soro meki nangana rozong sont dans Zéla. Sauf que Jerry Kobetox a fini à rater, à l'obaraka, la vérité. Merci Nabino Nyon sur tout Bolanara. Jerry Kobetox à travers le monde. Merci beaucoup de ma page Oyo Bozo publié, Naïb Sarabino, ma meilleure page Ezali. Ma meilleure page Oyo Zana Pifo Ezali, le rôle de ma page Kinshasa Makamoya, Yves Malou, le papa des bébés, sans oublier la maman, page Oyo Zana Ntsangoya Makasi. Merci beaucoup, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, précisément à Bandal. Et si Oyo, Jerry Kobetox a écouté l'émission au micro, to solo lanan. To solo lana nous na micro ya Feza TV RDC et na so benga bino ka boke no s'abonner na Feza TV RDC et sa chaîne na bino et puis chaîne partenaire parce que bazaka bana mapasa Feza TV RDC Vision Plus Télévision des chaînes wana etambolaka et puis na bokasité ya Jack Kanangila na réalisation et puis na montage sans oublier moto ya monazo lelo mabe mama bela dinganga la patronne à moi si à Mwindu ya Ngolosa microbe. Voilà. Alors tout ça la balabala, il faut aller y comprendre. Bah na classe on dirait ba kuluna. Donc tout ça comprendre te. Ba filmer bango. Ba boti na bango ba mono bango bendengeni. Donc Jerry Kobetox na tient micro na balabala. To solo la à faire concert ya Wenge. Concert ya Wenge et kozala ou bien kozala te. Nazo sala émission na balabala je vous dis concert ya Wenge 4x4 BCBG bon chic bon genre et kozala ou bien kozala te. Tomoni na poto bazolo ba ke concert wana ezala te. Na Kinshasa pe awa bandeko mo basala ba vidéo ba lobi concert ya Wenge wana ezala te. Ba pesi ba raison na bango ba lobi na este bitumbezali na Goma bitumbezali Jibe na wera bo beta concert ndenge nini. Alors il fallait ngaka na ya kolobela ngo sikoyo to kolobela ngo allez-y comprendre bana classe donc na émission Kinshasa ka boy j'ai contenir guerre te bana classe ba lingi nchiki te ba lingi ka balabala bon tala ba makopa koto likopa kote kuna likopa oh soit gangi nae donc Congo ngo ka boy tu me déranges. Moi, on a dérangé Moussa Papa Note. Voilà, donc on a qui n'est la bongo. Concert, il y a Wenge 4x4, bon chic, bon genre, et qu'on s'allobe et qu'on s'allate. Donc, on a internet, toi, il y a maman au lobby, et puis toi, qu'on analyse après bango. Oh, Mozali dans la province. Nabino Mozali na kati na diaspora. Vous que le 30 juin, dès à la cajou. Voilà. Il y a indépendance date tozwa lipanda. Le 30 juin, biso ma femme forte, to lancer message. Cri munene tozali koyebisa biso nyonso ba Congolais esika tozali en mémoire ya Emery Patrice Lumumba, Mzee Kabila, ba héros na biso nyonso o babundela mboko poto koma nesika tozali. Pona mémoire na bango. Et en plus pona bandeko na biso na este. Oh makile zotanga matin midi soir ba militaire bazokufa pamba na front likambo ya fête na Kinshasa toboyi biso ba mama tolobi toza na fête te ba concert na stade nini toboyi makambo wana ezala te ba yaya na biso ba musicien ya Wenge muzika boko kamata na concert bozongisa ngo nanu nsima muke totala nanu makambo ya embargo po makambo ya embargo ekomi kamsusu boko beta concert na stade. Dans l'entretemps, makamuna est zali kobeba. Awa nazali koyebisa Jibe Mpiana. Yondo olobaka, on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin.
Maintenant, ce n'est pas chez les voisins où c'est en train de brûler, mais c'est chez toi. À Goma, ça brûle. Donc, il n'y a pas de fête à Kinshasa. Autant que dans le stade à Martyr. Le 30, quand on a défilé, il y a liberté. Bisognos sont du 20 au 30. Ba marche, 4x4. Wenge musique, on va sala na balabala. Avant le 20. Et même à Bisso, Nations Unies a dit qu'à copé, ça me embargo, a levé mesure et embargo. Des jours, tu as fêté concert, il y a Wenge musique qui est Kinshasa. Voilà, j'espère que vous avez ma mère. Dans une vidéo, ma mère qui est concert à terre. Concert est à terre parce qu'il faut que vendre nous, to solo là, to fêter le 30 juin. Concert est à la terre. Nga sikono ngina solo na makambo. Ma mère ba sali vidéo, ba qui est concert à la terre, oui, c'est bien. Oui, on a jibé pour pousser un concert na bino, wana ba mère wana mutu ba lobby. Mais Jerry Kobetos n'a l'obité. Avant dans l'obanazo kota Hervé Borsalino à Langanzembo à kota parce que le système à hôtelema. To kabolaka micro à kanangila. Le système à hôtelema. To boitige mais micro ezalaka awa. Hervé Borsalino bonjour. Obige na toza na balabala. Donc na bandal pena soki to risquer bombe ou soki este kwela biso. To kuvaka en pleine scène. Bonne santé. Santé pepele. Hervé Borsalino. J'espère que Nazuyo pour parce que mission de l'autre ça on a système à balabala. Na uti koyoka audio oyo, j'espère que vous avez libando ki ba maman basiliki ba maman très fâchée. Ba lobi que concert ezate, concert wenge 4x4 bon chic bon genre. Ndenge bandeko na biso baso bongama avec le producteur Amadou Djabiri. Nenga tcheba moyen puis bandeko misusu pe ba partenaire be ba soutenir abi pour na ye concert ezalate. Yo lobi nini? Bon, nga pona ngai na ninga bazonga moi sima muke. Omoni so balinga e concert o ezalate. Moto basangana na poto. Nde faye déjà bakanga hémorragie wana. Ne ba maman ne fallait pas loba. Ne fait pas loba na maman. Momo basali ba banderole. Bazui ba mbonga ba sponsor. Bazui ba mbongo bango moko. Producteur asali ba dépense. Ba foti stade. Ba bango bimaka na moment oyo. Eloni ekozala ke po ba loba ke. Mamba est bana bandakala. Ba maman ba oyemba banzembo na bandako na bango to ba osala misala kenge so ya mokili to nzambe ne balobaka ba yembaka ba oyemba banzembo na bango do ngolo ba ke pona ngai soki activité wana ezala te faut activité nyonso to ezala te parce que à quoi bon le 30 juin activité wana ezate mais lobi fallait beti na ye oira beti faire beti héritier beti et puis na quoi moi na la parcelle moi ba baso fête na bango lemso ya libala musique partout ezo betela na quartier lo abongo pe ezala te. Ouais, on a ce qu'on fait la mais pourquoi kaka wenge parce que moment batona ba osala makamwana bongo ba obeta concert wana ba oluka lipa e bana na bango voilà yo siko pe na tongo o kende pe su musala pona ke luka lipa bana parce que bango cop na bango eza musique lipa bana bango yango voilà siko yo siko kende siko cop le fait qu'il fallait so ba jibe ba obeta te batika cop na bango yo potiki cop na yo le biso tout tika ba cop na biso. Toke no este. To zuma nduki toke no este. Tout le monde a tigé. Donc ma belle même équipe nationale il fallait pas bébé ta. Tala siko. Moni mango. Ça dit donc ça dit faut ko tira ba raisonnement musu ezali ya bien. Botala kepeke musique nini musique masasi nini oh déjà minduki nini somba pona ke balo baka musique ndeza mabe. Ça veut dire eza nango normal musique beta mais ba beta pe musique pe ya mawa. Parce que tout le monde a ngolo oyo soki lelo yo zui matanga. Ils ont masomo pour bosolanga ba cotisation pour benda na pe na bara mais bon mais la coupe na nzela ya mawa ndemo na ba beta be musique concert mo concert ya ndenge ya mawa voilà biso ba jouer loko wana ba okende ko kabola pe na bande ko wana ko pesa mo soutien mo mai mo secret ils ont ma bête voilà ils ont ma bête voilà Jack Kaninga Hervé Borsalino to ko poussa na moi mke to ça leti to zo tambola voilà to tema na biso awa parce que moi ils ont dérangé biso lelo naoki président Jibem Piana, na Weranson et puis na producteur Alobaye qui il paraît-il 40% et kokende na est pour na faire DC. Maintenant qui ba maman mususu bandeko mususu balobi qu'est-ce qui prouve que mbongo wana combien de fois wera a Melane batu ba mbongo beta ba concert ba ya ba tourner à Congo awa atinda a pesa mbongo ngo wapi ba mise ba kosa bazo flatter kaka po ba futisa batu billet 5000 pour après na ba rouler batu.
est-ce que mbongo wana pene kokende na FARDC na este kuna bateli bango fimbu te bateli bango papier te baosala yango na volonté na bango soki bakosala yango bayebaka nzambe opambola bango akopusa mikolo na bango susu mpe na bavi na bango koleka esu na se na moi soki mpe bapesi bateli bango fimbu te mais oyo eza important oyo balobi soki bakokisi te mikumba na bango na nzambe yo ovandeli makambo oyo boniboni bato balobi makambo wana bafamile bango baloba mpe bakokisa mpe te mais baza bato loka baweka so na bajibete donc baza bato mpe babunga mpe na maloba mosusu makambo na bango mosusu alobika yo monde boye yo mona sofi mona sofi ndo aza boye mama na lokola wabonga te yo nga na ozwa chaque na otuna na afrique sosi baklasse ya afrique du sud mwana abada sisa baklasse azali mpe na mbonga ntina mona sofi na poto te sikoyo boni kaka baweka son ezalaka soki balobi tobitike bakokisa te mais soki bakokisi te mikumba na bango na nzambe na bango soki bakokisi mikumba na bango eza lipambo na bango na nzambe donc eza bafinga bango fimbu te batili bango ni leta bango balobi na volonté na bango eza mpe likambo ya volonté batika volonté na bango esala soki oyo alobika weka so na kosa ekala wana so basalaki ni so bakosa so nini basala wana ayebake soki oyo so nasala yango na bongo eza mikumba na ye mpe na nzambe na ye oyo totikela bango chance nde basangani babeta eza concert ya mawa balonga nango concert ya fete parce que même na comment dirais-je dans kati ya matanga oyo tokendaka soki batie musique te moto alelaka normal mais soki batie musique moto asukaka na nini na robina andingisa nzoto donc wenge pene fo betela biso concert ya mawa atako tokobina ndombolo kaka ya mawa ete so baocomprendre parce que tobetana zela nono tokofana mpe boye bato ovandi mokonzi ya mboka mpe alobi ke bon ça va tokesepelisa basoda tolonga bango moins stress naobenga héritier fali fere nani wera jibe bokanga na tozwi avio toke tobetelaka basoda kaka loye baokende su na fo disons babete su tototo mais bayoka no musique mpo elave bango tete mais eloko susu ke onege ono faci aza na souci ya mboka nete ezalaka eloko olobianga mpe fongolinga mwa mémoire mutu moko autokoma alobi bino bozoloba wera na jibe babeta te na stade mais na minute oyo na este musicien tanzanien moko azobeta na Goma harmonisé Konde Boy kombone yango wana abetaki samedi na Goma akoti mpe na nzela kuti bayambi akei moko chalere danger osakana te wana kuti aza kutu ndeko na biso ya mboka mosusu bosiko biso moko ya biso moko ye kuti abeta tike chocholo te akene chocholo donc akene na mbongo sikoyo ya biso babike baotike chocholo na bango tozalaka même bien lobaki mutu aza na nsima makambo te so mutu aza nsima makambo oyo eza mutu aza na nsima makambo oyo to na nsima makambo oyo te tolakisa bolingo moma oyo toza na moma oyo mindele bakomoloba minoko na bango ke pourquoi kaka toujours au Congo et puis ezokamusanga Hervé ezokamusanga na la voix de l'Amérique bazobimisa pena makambo nyonso ya vérité nango biso mo photo tozala uni soudé l'union fait la force po maloba wana ekutana biso na bolingo wana po esala eloko mo ok bango so baoloba biso mo tozopanzana maloba wana ezosika batela yango Hervé Borsalino alinga ko olobaka malamu vraiment maintenant toutes nos questions moko o bandeko batuni pe par rapport ya wenge ndenge ba obeta concert wana oui 40% okende oui c'est bien mais to moni pe bandeko na biso mususu pe ya ba parti politique ba komi ko telemela yango que to mona ba maman to otanga vidéo sikoyo c'est bon pona bango d'abord répondre ngana pona yo ba mama wana baza utiliser na parti politique moko to ba futi bango mbongo to ndenge ni po baloba maloba bongo baloba vonyo stolo wana zate mwana bezate mais baza mitema ba mama soki ba mama na mwana ba mwa zaki jibe mpiana ayibi so azwe chochola yo otikele na pala kotsa ba semul na ba loso angalo ba makambo wana te bazwa ka sko se basaka loso mama Agnès Musamba ozwa bango bazwa ngo siko na makanisi alors on est maman azwi yo zwi mais baka ke sipela po muninga bali mayo bali na yo te yo sabi baye bake so yene jo mutatindi bango te mais bazwa sko bana bakomisa bango mwana yo abeta musique wana bazwi be pakos wana bazwi wana pour na concert wana za mwana yo esengo voilà mais tonga totanga sous deuxième vidéo bandeko moi mibali nde basali pena très fâché OK on faut tila balobi tokoya na mabanga na stade mabe déjà tokopanza yo wera son yo jibe yo orula kutu batu na mbongo ba tourno beta na Congo bongo kaka yo meka kutu te po tokoya ko saccager maloba bongo pena ba Congolo kolobani maloba bongo eza maloba pasi moto olakisa déjà motema oya ya mabe ya kati ya mbindo ya moyindo mais na façade bazo ba makamala pourquoi
yo ozopekisa bato babeta concert mpo makili ezotanga na este mais yo molingo boma bato awa na capitale na manduki no baarme blanche otie na kati ya bapoche oboma bato donc ozopekisa bato ya este mais oui arme blanche na yo obe kobamba jibe na wera osana eloko te bato bakomprendre mamo nini oza donc ozaka nde mona M23 ozobundisa FARDC déjà kofo tokanga ku nde bango il faut bakangama bagene basali bavideo wana soki azalaki quand même nde bamama balobaki ke jibe bobeta te mpo moni kuna mawa to sokane balobi etanke bamama mais yo soki ozoloba bianke ozopekisa babeta te ozoloba bianke nakota na biloko na ngai nakoya kobamba donc peuple ekozala dérange et puis olobi bianke jibe na wera yo bootya bango maboko boye et puis langage wana eza langage oyo ndeko na biso nazopesa bafélicitation ebele epuis bacourage ebele auti obima ndeko na biso mopanzi sango Jacques Ndala azwi gaz présidentielle abimi parmi les 45 oyo balibéré maloba bongo mpe ya basorte bongo ndenge tonton na biso alobi yanaki moto nyonso tose préparé na libangano oyo yanango stade maloba bongo nde ekotisaka ndeko na biso Jacques Ndala boloko ok maloba bongo eza kitoko te eza bien te eza ta na nzela ta moko te parce que moto akotala comprendre kaba o babeta te mpona mawa ya peuple ezo e na este ezo nyonso eza baza na kimia te mais yo awa olingo te donc oli tokoma neti na deux capitale mo eza na kimia te disons na deux disons province eza na kimia te ok il faut tosisana wana yo ozobakisela biso su awa batika bafantiki baosala wana il fallait hémorragie oyo bakango de le débit ntango oyo rasono bavandaki lidie masiela bango nyonso bavandaki na poto kuna botika. Mais au début, le 21 ou disons le 20 ou le 21, bino bossa ba programme aboye vraiment moté simbate to za mitema minene. Simbate dans ce que wengia ko beta na ye. Apona nga beta. Ngado ka ona ozaka simaka na mona ka ekokisa monsieur ka gouvernement ka imo le bike na nime conseil. Mais biso na biso moko boye parce que l'état dans un nzambe. So bike beta te en tout cas. So biso moko na biso moko traitant on mutema mabe. Oui, et mutema mabe. Mutema mabe sur envers nani. Jibena wera. Tona ba musicien. Bango nyonso groupe wengo mbana. Bango nyonso ba obeta na mutema ibona bango. Pourquoi faut peka wenge? Pourquoi faut ka wenge? Parce que ces amis dans lelo ananda kwa mutu wana ka ye wana. Ya ngalela we komi nango sebongo e beta. Mais na télévision mi selonga mawage bo beta te. Ezaka musique moko ti. Nyonso tu fait kangama. Ko pexi baninga disons excusez ba salate. Ba kene musala na bango te. Mais yo na tongo aussi sur la caméra parce que caméraman a filmé bango. Ba benga on a fait musala te. Caméraman a filmé bango. Eza wa pe wa yambo ya. Vena obo ke tu peux pexra ba mi se ba beta na poto te mais mo sala ba karaoke na poto mo ba soirée. Confusion totale. Confusion totale. Si on malobana pe komeli o vena biso Laurent Sokokwa bimisi voice na yoka kiango alobi ke boke tu paraît-il azaka soutenir na ba ndeko na ba frère na biso à Rwanda. Ya parti o balinga Kagame te ba soutenir Abokechu. Est-ce que de maloba wana? Na yoki yango te pe na okota te parce que ya za musika ba jouer tenga ba rozonga na facilité na tika on ka bon. Te babi ba soutenir ka yebo Kechu. Do ba futa ke mbongo. Nali kokota ngote donc parce que lelo oyo moni mai na bango ningane mai na bango evanda ki kimia. Moni mai mo asalte so evanda à place mo kimia. Ba bois ki siko libangi ningane ko mo bimisa so. Conflit na bango ba pande ba bimisa ba secret on nga to ebité. Donc on a de ma part na okota ngo mana na lo engete. Natala ngo ndenge zo kine pona découvrir vérité après peut-être na koloba. Parce que to bazala ki bien ba pesa ba mituka na bango ba vi na bango ba 100 000 euros ba 200 000 pour na ba ba monter sali biso mutu pasi. Ça na ezala ki bien. Dika so ne soki ya mwasi. Soki ya mbongo, soki ya cop ni ba sala ki binga. To ebi to mani ka mamoka sokoko mamoka anol ba n'importe quoi. Alors nga de ma part plastan wana na okota yango te na simbia na tshona mo panzi. Voilà. Na okota ngote pona comprendre ni na yo sala pona Congo. Voilà. Si que zonga to mamusi zonga ni na yo sala mais bref, tout ce qui a c'est compliqué, tout ça amour, voilà. Et vous allez bien mingner sengo. Voilà. Tout ce qui a wenge beta parce que le soir boy wenge beta le 30. Bon, habite année le 30 était, habite la longue bâtir la les 31. Ndi bana sou donc so babi wala comme sou donc baza kunde na mawatene. So Hervé, so babi wenge beta te se ba bar pe kangama. Yo le bagi. Tout na fête mo pété. Yo c'est ça la matin. Oh matin après bokundi ka makamba vana quelque part ezalate. Si ba bureau tango revendre bongo siko ezo salate. Est-ce que mboko e fonctionner? Parce que nyos non. Ezaka musala ka ba wenge tene mte ezo nsabitu mara. Est-ce que disons to na mawate on a très go sala. Biso to sala be mission. Biso to be mission. Maman ma paroteka mapa, maman mi katala. Ba taximen pe bazo mema. Bata moto ba wewa nazo leka. Musique et puis kaka na musique mais na wenge. Wenge. E betate.
c'est que biso nyonso tunde tosala ti partage tovanda bana mawa est-ce que tovanda biso bana mawa na ndunda moto abilanga azosala te moto epeli te moto azwi makasi te mpona kosunga azala makasi te mpo bato mosusu baza faible mosusu baza makasi ilobi ke bato baza makasi bato baza faible siko biso tozokomi faible nana kosunga baninga yango nde problème batika basala nde balobaki bakotisa mbongo kuna bato bazwa ata bifikiti na monoko na bango yo moto oloba yeke preuve ya 40% boomona yango wapi yo koma IGF Gilles Alengeti que je sali l'année là c'est comme ma wenge au monde ndembo ngwe okende c'est ça donc toza pe na mawa champion mawa est-ce que tokozwa mo champion mawa te po tozaka na kata mawa tozaka na kata mawa la kanga ke yo kozongela nga ola nino be mo solo ngai pe mo zumi alobi ebe na bolingo na biso to sala tala lele komi nango ko telenga na poka ka ndimi okende poti ngai moko soki okei yebake nga wayo ekopona nga okomonisa ngango avant mama kukabu soki oza yebake delingo loba nini lakangaki okei kozongela nga wenge kobeta wana siko wenge kobeta bakeze ecocolo ti bakozonga mpo baservir mboka na biso ata na moke na 40% na bango wana mais lakangaki soki okei yebisanga kokozongela ngai parce que soki ozongi te vie na ngai ezala pa te est-ce que yo etant que musicien so composé mpe nzembo boye mpona mamoyelika na est bon okozala na composition mais ozanga basoutien il y a des fois te nzembo wana ebetama ofele te nzembo wana ebetama ofele après nde baencourage yo après nde baencourage yo nga mpe na répondre sino na okoti ofele kasi olakisi bolingo ya mboka te bolingo mboka après nde soit ministre moko amoni abia mwana mboka oyo wana eyaka ou eza idée ya bien bolingo mboka soki oyoka na nsima ata sobi na ngai bosali no tosamu eza awawa bamisio bakobetela yo il faut balia ofuta droit participer kaka mamu na yembaka ya mboka wana so émission na bengi participer na futi ete lobi aluki yo Jerry Cobertos na betala nzembo moko ya mboka ebosali no afutanga te na sabli oyo koya babenga yango après mais Kofi abeta Congo Kofi abeta Congo mais muta soutena Congo nani Kofi azate azana mbongo azana camarade ya mbongo azana mbongo ngana azana mbongo te Kofi azana mbongo azana nini ba camarade ya mbongo master pe ya ba to yo za camarade ya mbongo te na ba camarade parcours no mama masa no so mutambongo abimate mutambongo ya makambo azate te parcours ba camarade na yo ndengo tambola mutambongo azate mbongo na ko kabola te mbongo na nga futela mona minerval asa l'examen d'état na ko kabola ngo boete mbongo mo supplémentaire naza clair et net donc il faut moi le chochoya moi ba tubaya to ba otale misho so batindi banzembo eza nango eza nango déjà ya este nango ba mise boye banzembo este baope bozala mbongo nde bosali no alobi bo bozala mbongo kofelo mideji be pia na wera kamapa o boale na mbongo mais soki boyende na ba Hervé il faut moi le chocho il faut le chocho pona mando sa départ wana nga wasengo cachete mais ezala ga kufuta studio batundaka ba bandi po muta vanda na machine sala musala il faut foutre mbongo ya studio wana voilà merci beaucoup to chité awa to komi na suka na émission na biso loba vérité to yaki ko loba vérité concert ya Wenge musique 4x4 bon chic bon genre et kozala ou be kozala te réponse na ngoko na nga déjà pona nga dena bika ezala parce que salaki mabe na koti na mulonga bato wana to sali mai passe to kangaki hémorragie na te na débit to ba pousser ba sali ba banderole to ba futi de ba caché et compter le 20 to tika na 9 jours soki 10 jours ya pas pour conseil betama et betama voilà ba mbote na quand même na bato mutuka oyo ako contre biso ezaka gouvernement gouvernement kaka bato asa nzambase so alobi ke lelo concert ane ezate nde tondimi biso no soyoki na ba jibe na biso tondimi ke ezala te na biso kaka bato en tout cas pour nga déjà so batie micro na njena na pour nga concert wana ezala po mbongo wana 40% esonga kuna bambote na nga na Kelly Tombo na mikili ya poto na Belgique vie Paul Mas na bosanité Ricky Maïka l'homme sage Irène Yango la pesi bambote puis la bosanité Béni Koukou na mata du femme sociale Céleste Koukou la pesi bambote famille Koukou mo la pesi bambote Jerry Cobertos et puis comme Jack Kanangila Jack Kanangila la pesi bambote en tout cas émission loba vérité na CPL na yango boende fo ezalaka mais parole nanga esuki ngolo bato zala uni tolinga na bolingo ya solo lipamboli ya moninga sepela na yango parce que lelo oyo soki lelo zwi matanga lelo ngana tia ngana komi est ngana komi est yo zanoka Kinshasa Kinshasa zwi sikoyo bisengo Kinshasa zo balisa yo zo balisa mwana na nga est na zana passe to yebani toza ba province pour otika feti ya mwana no wana pour misala makala po oya na makambo na nga est to osana makambo wana bongo ya pana komi mutamasisi
ça-à-dire ngolo bani bakunda na bango nanu et dizo ba sepeli nanu mais tant ozolia kuna ozobukuta soso ozolia ngo na mawake est ndeko nanga Borsalino za na mawa c'est ça tout ça la sikobo. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Hervé Borsalino, artiste. Oh, ayembara vraiment. On a fait ça qui pas ayembara ba sanité. Oh, ba combattant, ba télé, mais la puis ba congolais. Tant on ba combattant à pototé. Si la Kinyal, moi je suis combattant. Hervé Borsalino ça combattant parce que c'est bunda. Pour bien au monde on dit combattant, à poto quoi rien. Tous combattre peut-être ba anti-valeur. Donc ça parmi ba musiciens on a appris ça ayembara bêtise. Voilà, merci beaucoup. Nabino tout bolandi biso na Feza TV RDC et puis la chaîne partenaire Vision Plus Télévision à Mama Bella Dinganga. Émission la vérité to sala bino na balabala. To yeko lo balika muya wenge musique ba mama bo sali vidéo. En tout cas ba mama sali bolingi wenge beta concert ba bar pe kangama. Mara munyo so kangama parce que guerre ya est banda bo kecha so botaka bana. Guerre ya est so continuer bo kecha botaka bana aso so ba mongo ata mwana mituka. Ba manipuler binote. Jibena wera concert la ba beta 40% so kene na FARDC. Balobi yango et puis boche bango mundu kité na volonté na bango nenga Hervé Borsalino alobi voilà tokomi na suka mbote na bino batu bolanda ki biso lokola la mama Hélène Mvuzi mama yebisa mama Ladi mère double na Lyon ata la pe kota Jericho Betox actrice à motomètre sans oublier Gigi Katena depuis Arabie Saoudite en tout cas et ça la bien temps batala ngati na Arabie Saoudite bien makasi. Donc Gigi Katema en Arabie Saoudite, donc ceux qui ont dit que Arabie Saoudite.